na bitumba oyo mboka eza nango boyeba ete président Tshisekedi azali président ya liboso oyo aboyi koteka souveraineté to pe mabele ya mboka. Baluki basala e pression mais atikali ya kotelema. Banguna bakoti na mboka balingaki kosala coup d'état. Papa Nabiso Fachi Beton a eu pouvoir na voie légale a violé loi Atamoko, a violé constitution Atamoko, mais ponani ni balingi basala coup d'état. Justification na bango eza nini? Bavota qui président Tshisekedi na 2023 décembre 2023 pour un mandat ya 5 ans. Est-ce que c'est asali 5 ans na ye? Est-ce que ça c'est asali yango? Sikoyo pour na nini ba traître ya mboka baza komi coaliser na banguna pour faire échapper Mokonzi na plus de 100 tentatives à coup d'état. Combien?